Michel Mayabou. Tolobango chaque fois na matanga. Donc tout est baguetto. C'est important quand même. On a muninga zalate et tout se prépare pour na lola. C'est important on a le bami na matanga. Bible lobi tout que na bisika na matanga bisika na fête. Pour aiza suka mutu nyonso. To mona bato mbongo belé a. Biso tamsu to kopusa na pemena na mauta. Donc ils ont annoncé que biso pe lobi to kufa to zala très prudent pour nous préparer lola. Voilà, c'est important. Voilà, pasteur de la foi, ils ont le bas moko luba, au benga bandikono ba comédien, baya, parce que nous avons révélé qu'il y a tout le monde qui misala moko et continue à faire théâtre. Et pour le moment, pasteur de la foi, ça la démarche wana ya kobonde la pona ba comédien, tout pasteur de la foi, assis à bonde la na epo, tout le monde pas mort, ils ont continué. Et lui aussi là, papa. Ata biso ça la nzambe to kufaka ça la nzambe minene ba kufa ba politicien donc catégorie nyonso ba kufa donc o mutu ezande ndeka na oloba ata ba sambeli pona biso ata ba sambeli te to kufa mais malamu eza que totambola malamu na sena moyo oyo po après liwa esambise ezali donc ngana sambela parce que ngai ko sala théâtre na loba so ezalaki ya kotanga peut-être na moi ba responsabilité mukenza mapesi biso to kotika théâtre mais c'est parce que nzamba benga na théâtre na yekola on a groupe amutute na leka na groupe mote na kuta na nzambe na message na ndoto na sala groupe théâtre donc na banda théâtre na groupe les bons samaritains pour ngana créer nga moko donc par là ils ont témoigné que nzamba pesa nga responsabilité na théâtre donc nazana obligé na soutenir bande konanga et bande konanga basi ya mibali donc baza famille ponanga assemblée pona bango chaque fois parce que pour moi, c'est une responsabilité. Je n'ai même pas besoin de savoir que je suis là pour nous. Mais je la responsabilité. Je fais ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Mais c'est comme si je respectais le mot d'ordre. Le mot d'ordre, même Yesu Masia Nazareth, il a un démon. Donc, c'est normal. Donc, et puis, ils sont pas chrétiens. Tous les artistes et comédiens ne sont pas des chrétiens. Nous ne sommes pas dans la doctrine, nous sommes dans le christianisme. Alors qu'on peut respecter, nous sommes à l'ingane pe mamanza métier. Nous sommes pas l'ingane mamanza mais nous sommes tenter. Donc c'est normal. Donc Bible dit contactez-vous de ce que vous en avez. So batu ba to ça to sambela to sambeli au pas 8 ans gloire à Dieu. Moi mon problème c'est que na sambela ka pour na artiste comédien nyonso bazala ba non chrétien ou pas na bondela nzamba sala biso grâce. Pasteur de la foi, il y a une question par rapport à Bambela et Belé au Boaka pour la bateau et média. Lilo na ina le bateau, aux parents, aux arabes na orphelinat, il y a beaucoup là-bas na orphelin. Mélodie atiki moi la moko, il y a moi aussi. Tant que pasteur, tant que papa berbu, mon beaucoup li pâté, il y a ban et Belé. Au occuper sa message ni par rapport il y a libota, il y a katia il y a théâtre pour la moi na moko atiki il y a Mélodie. Bon, en fait, nous avons na orphelinat pour nous avons pas conviction ça la moitié. Mais na sonza mapenga mukena kenda na on a orphelinat na bande comme super ko sunga pour na sunga ba orphelin pour Jacques chapitre 1 verset 27 c'est le religion pure et sans tache devant Dieu ils ont consisté à visiter ba orphelinat ba veuve. Donc ça la au Bible tinga mais orphelin na za na moitié. Bon, de quoi tiki mona orphelin nous sommes obligés de la soutenir par des autres personnes. Nous ne sommes pas orphelins, mais Azana est en charge à famille. Alors tout le monde oyo Azana incapacité, difficulté au tanga, difficulté au lia, difficulté l'ambande ba orphelin on a des sunga bango. Mais ça tous les orphelins, les orphelins sont parents kufa, tata maman lem sou tata le kinoko Azana charge na yeba Azana tranquille. Auto sunga izalande orphelin o Azana passe. Il y a des tout le porter aide. naye ko imisa ndeko nanga Mélodie azaki actrice munene na kati ya RDC Congo
toyoko bimisa je crois na nga moto to bande ko belé biso baza simana biso baza liboso biso mupandi à gauche biso mupandi à droite donc toyoko bimisa ndeko na biso. Et puis pourquoi on a posé une question là? Je sais pas. Parce qu'il y a kati ya morgue, il y a d'autres personnes bayaka relaxa ba ko bango bazali mais bayaka te vraiment pour on les là bas. C'est pour cela qu'on a posé une question là comment est-ce qu'on peut répondre à biso? Et tant qu'artiste comédien, merci pour bravo pour la réponse na yo. Merci. Maintenant artiste na biso atiki biso mélodie. Atiki bana. Atiki mwana moko. Atiki mwana moko. Oui. Azo pété au sel mboka na biso. Mais tant que organisation artiste comédien beaucoup penser nini pour na mwana yo. Bon là question oyo esengeli na président na biso Elombe na papa Masumu parce que bango baza ba kondi ya ba comédien nyoso. Donc papa Masumu na papa Elombe nde bazaki mieux placé ya ko répondre à la question oyo nga na bombi yango nanu parce que o nga na ngana loba awa non on ngana loba ai fait ou te pas na bango. Fait ou te pas na bango particulièrement ita que maman mwana mwasi atiki mwana okozwa décision ni pona ye décision te pona organisation pona ya yanga naza bana kokufela mama nga kutu mukolo bena kufela mama na regretta parce que mwana na mukie état qu'une mère ça fait très mal. Ça fait très mal ya mwana mukie ndengo na kokufela mama na ye naza maman so 5 nkolo apambolanga pesa ba mbongo ebele pourquoi pas ya kozwa mwana wana ko adopter vous comprenez parce que maman ou aza maman mais les gens ne comprendre soit ya mwana na yeto yebité parce que ba bia zaki erno sotoyer akene boyna ye azonga boyna ye eta que maman ezo sala passe so ina zaki na ba mbongo ebele je peux même l'adopter hein parce que ngana kanisa un jour so nzamba pambolinga na sala orphelinat donc wana kaza mabongisi ba projet o nzambe atianga na mutema na sala mais lokwa naza na mbongo te na koloba nini donc ça fait très mal to baloke boke leka misu kotala epo famille na epi bazali balinga te ba libérer mwana boye po bango bazefi batalaka ndeko na bango à travers mwana na bango mais bela ba artiste baloba pe ko ba ki ko assumer ba responsabilité ya bana bango ebele to ebi lo batikana la banzela to tanga ba kombo to ebi na ba école batanga ka to ebi yango na lobby te moni ba makambo président Masumu na président le mako répondre ba artiste banani baloba ki bako tikana bana baloba bon te mona za mwana ya batu papa mais alaka ana ka to peut-être te mona za mwana ya batu ngayoki ngana lobi na biso ki nazaki na ba mbongo ebele na ko adopter ye pourquoi pas parce que naza maman mais le quoi nana ngote to bando ke boke le kalisi kwa zape mwana ya batu ozomona ba artiste baloba ibongo bon je sais pas pour on il faut réfléchir nan baloba ka bilobela te parce que maloba na biso ka yango ndekanga biso aza mwana aza na kati ya famille na ye donc ko ba ko doit charge na c'est trop dur parce que aza 8 ans ti ya kolatanga ba classe c'est pas peu de choses et qu'on doit temps. Donc merci voilà. maman maintenant bon souvenir nous alaki na ngwe pa ya artiste na biso Mélodie. Ouais ba bon souvenir za Kazaki actrice mnene ngala tikala ko va na Mélodie te 18 ans jouer na ye na 18 ans pe jouer na été mais na mona kana bilili oui na bantonzi papa sans souci et tout so kazalaki le quoi internet comment ngwe belé boye to ko za tata ko jouer le quoi ngala jouer na mama ya ko za pe mwana nga mais lokola ye azaki tana yeti akufeli azongo ebele azongo libanda yango moni mo pesa mo akokoso mais onga na yebika kazaki ko sala pe na ron ne kitoko makasi même na sans souci même ta kota na banjonding azaki ko sala vraiment bien makasi mot de la fin na famille okolo bani oui nazo souhaiter kaka ba mes condoléances sur la famille artistique mo mbape na famille biologique ya mama na biso Mélodie ya ndeko nanga vraiment eza pas si mingi kokufela être cher non c'est ka nzambe alola a consoler bango parce que biso batu le ndo to yena biso to kena biso mais nzambe so za kati na bango consoler simtema na bango e koza malamu mingi bazala fort bazala ensemble et surtout bazala nikanta malamu pona mwana biso atikali wana merci beaucoup. Boyebi na culture na biso ba bantu toyeba ke soki to kufi na ke dokuta na mama na nga kufa kala na ke dokuta na papa na nga kufa kala wana déjà to za nango mama ba koko balakisa biso yango alors famille esengi to lobani voilà famille esengi mama Queen mada tomoni pe mwana tikali tant que yo pe maman boboti mwana wana tikali emo pona mwana liboso guerre na biso pe lutte na biso ezalaki soki to repatrier corps ya ndeko eye awa to ya pe na mwana nzamba sungi biso mwana ye tango mwana ye sikoyo lelo
moi nazoka bonana maman na ye toyebisaki ye ke akuti ba maman moko bazara déjà bisike le bazara déjà préparé kozala orpheline to orphelin alors to relaxer quand nzela o biso tozwaki ko assister ye na temps o esengeli to lo bateke to bandoleka chaque jour to kosa na public ezotala biso parce que toza pe na makamso ebele ya usala ba famille na biso mais to banda ko assister moi na ndenge to assister ba orphelin nyonso to ko assister ye na temps o esengeli ko luka eloko to ko sala ndenge to solo la na famille to ko dévoiler nyonso na presse nini to sala nani o ya ko zo responsabilité ya mwana voilà nde ezalitia ba artiste na famille. Voilà des alliés. En tout cas, félicitations. Tout le monde vraiment organisation kitoko, les attaques au bon et bungio, boena boye. Mais pourquoi pas organisation on a maintenant gagné ces alarratés tout le monde kaya mélodie. Quoi ça qui mutakimia? Je ne sais pas, mais batuna batu basala à l'époque. Na kanti mo mona ke na ba matanga ezala teke o ya sala ki azongi lisusu. Neti ba biso o to ko la comité ya sika na matanga ya mélodie. Donc to mengi ko pesa mukie kaka o to Bible on donne que c'est qu'on a. Oh, toi, là, on a ça la matin la mélodie. En plus, en dehors, on a autre chose, la mélodie, c'est une kimia. En réalité, ce sont des kimia, ma camne paye les caca, la kimia. Donc, Zamba Sugi, Bissonio, c'est sur les canakimia. Merci beaucoup. Ezalaki absence mususu beaucoup ndana mututé presque toi dans une réunion tozalaki na makambo tali contribution tozalaki donc na veille mortuelle ce que mon eba msuba ya kité zaki msuba empêchement donc neti ngala hotel ba Congo na zonga ka lobby na 23h na zaki déjà cassé ko ya kolala na kokate c'est pour cela moni na ya tongo na participé dans ma camion sur les kalelo bana mélodie à kufana na ndeto mise bitolo tozo kundae banda kufana mon corps na ezaki un peu négligé la partie c'est comédien parce qu'on a vu que abunga kana scène il y a de cela 7 ans 10 ans à Kenya na ko se réfugié na Braza Pointe Noire donc assez disparate kaka boyango matin na ezaki un peu légèreté jour à kufaka lundi ce qui va bien ezaki négligé c'est faux et bemble eza négligé et outil point noir comme qui chassande biso toso presque artiste mutu babandaki organisation après bato libanda pe bayo chabiso maboko toso organisaki po bembena no elongwa kune ya Kishasa lelo peso otali omona ke artiste baza ezala négligé comment kolonga la scène ezala rapport moko te na mahambo nyonso ele kawa msunde kwa voyager ki na ya ke luka vi na mususu mais azaki toujours artiste akufi pe artiste. C'est pour cela que mon présence à bateau n'y sur Bazalia. Parce que tournant na epena na rôle te na banzenzinga to yo ina simanaye mais bon souvenir ezali non na ina simanité to tourna na ye to tourna na ye ezaka producteur a film en soin na bossa inte papier do kaungu titre film ndé na mtu ezali souté po ezape na kala ouais to tourna na ye déjà. En tant que papa responsable mélodie a dit que moi on a 8 ans beaucoup fait la maman à âge à 8 ans moi passe en tant que au tournant un mot par rapport à moi na mélodie badiamatiki ouais et là on a le balabande de cognon somoni kozanga ba parents vraiment ils a passé surtout na ebi passe wana na perda papa na maman na ebi passe wana pena surtout le sou ya mabe atikali muke. Donc, na osenga vraiment na artiste nyonso na bandeko nyonso baida kabiso libanda soki to sala moi quelque chose to kanisa moi quelque chose pour na moi na wana tikali ezala en tout cas bien et ça la bien en plus na vie to linga te so na sali mutubola muka ye mutazong selangango na kosa mutubola mume nzamba yo futa ngango na nzela mususu pe. C'est ça, on a quoi le bayangoana. Merci beaucoup, ma vieux Kélé. Ouais, on a Koufi, Azamutu à théâtre, donc Bisoba artiste comédien, tu appelles un dingue tout là. Tantôt ça, moi, blague, wana, to sekate, to cholate, donc ça veut dire, to kabouana, mouninga, na musalo, abanda au sala, donc moi, l'eau, quoi, bongo, et pour permettre Bisso, na cadre bandeko, bah, autant là-bas comprendre que musala, et bandeko, na, et tikali, c'est un peu ça. Un jour, aux Ouaka Samaliwa, et à notre comédien, le Mélodie Badiamo, et ça, là, quand on est jour à Koufaka. Ouais, et ça, là, on a passé.
Azandeko to jouana et to nova na et puis to zana ba relation bien et tant on a un message à ndengwana réflexion nga liboso ezalaki ba tcheko rango wapi akufi na hôpital nini par après na yokake akufa na Brazzaville. Donc c'était comme ça de tout ça qui est fort et on comment pas na bango pour na koyeba citation tout ça et tout ça liba groupe tout ça to kaboli mo ndambo to zali nango coreye na lelo akopema donc voilà. Melody Badiamo za muto asala banduni na taba major zolozolo na ba masirika na Badiano alaki pela muto banduni mais ko kufa na a disparaître moi muke na monde média plus de 7 ans 10 ans. Mais bat muso lobi que les propos que pourquoi vous encore mais comme ça on célèbre tandis que y a sous na monde média te akena na Brazza donc abora na ngunda akena ko se réfugier na Brazza. Non, est-ce que alongwa ki artiste était au groupe ça ta mort na musala mais au longo était donc Mélodie a pesa ki moi ta mort ko longwa te mais moi ta mort mais c'est pas dit que alongwa ki ko boka ngunda na boka ngunda ngo ka awaka na nini atayo mo Angola to moni bidi za Angola ni raisa za Angola batu batika ko loba nengwana faut pas pesa encore respect omoni ata soda o yazaki na PTT soki akufi amataka pété directement donc batu ba Zaraba moba pezara makambo ya loba surtout ceux qui kondo akufi donc Mélodie atiki biso na passe na ba douleur na biso bato ebaki to ebiki notikali na mwana za mukie donc voilà non mwana ba courage ebele aza mwana na biso surtout lobi to soutenir à 100% to mso to kosa mais moi ndambu oyo nzamba bando pesa biso to bando zanga te koleka kotikela ye asomata lipa asomata mwa miliki. Abungisi moko ya ngai abungisi moto ya makasi na ngai Seigneur zaminanga bano pesi moto pasi ya boyeko Alléluia. Tokutani awa ndeko na biso Nicole yakokito Nzambe la po Nzambe accordé grâce na ye likolo na ye pe kopesa kimia na famille ezoki makasi. Amen. Amen. Ya solo Nzambe ozali Nzambe obongwani te okotikala Nzambe
Zambe toye awa ezali po opesa biso ke moko na moko amitala atala lobi akozala wapi. Toye awa kolo po na Nicole te po Nicole akoyoka biso te. Mais toye awa po Nzambe ayoka mawa asala ngolu bolamu na ye oye asalaki na se ya mokili po balobi makambo nyonso moto asalaka elandaka ye. Soki osalaki bolamu ekolanda yo. Tika Nzambe ezala liboso na biso lokola tobandaki na mabondeli banda koro ezalaki na Brazzaville tobelelaki yo tobelelaki mpe mimonisa mpe na kati na biso awa mpe na kati na moko tosengi loboko na nguya kimia ezala kati na biso ti ndenge tokende kotika ndeko na biso esika okende kopema moto na moto asimba motema na kimia ezala kati na ye tozala na ordre parce que Nzambe na biso azali Nzambe ya ordre. Amen. Amen. Nakoloba te kolobi na lobaki. Ikole koyoka biso. Alléluia. Amen. José Zita. Vas-y, nous passons directement à la biographie. Voilà de son vrai nom, Mpoi Nicole, fille de papa Mpoi Moyel et Antoine, décédé, et de maman Ayabouli Bakadren, décédée également. Elle est née le 22 juin 1985 à Kinshasa. Elle s'en va en laissant un enfant. Une fille de 8 ans au nom de Makadren Panika. Nicole Poyer ici d'une famille de 9 enfants dont elle était 7e. Nous courons derrière le temps, nous sommes tellement brefs. Nous passons directement à la filmographie. Nous savons tous que Nicole était artiste. Nicole a joué. Nicole s'en va et laisse des œuvres. Entre autres, Nicole a débuté sa carrière au sein du groupe Sans Souci et Sikawapi Ayebanaki. Donc, groupe Oyabimela, groupe Sans Souci. Au sein du groupe Sans Souci, Nicole a sali la pièce, le film Lokola, livre sacré, malédiction, famille Yanani, Makila Yanani, complot, Zunguluke, Toyebite, cadeau surprise, Kebana surprise, Ponanini Boye et tant d'autres. Nicole, en quittant le groupe Sans Souci, a fait aussi un tour, a travaillé dans le cadre de Nzenzing avec Bandeko ya Pléade. Là, je vois Masebe. Au sein du groupe Wana, à Saliba, pièce Lokola, chocolat partout. Là, c'est pâté, serpent le dehors, Mosakoli. Kebi Nicole Mingipe, Nanzenzing, à Saliba, pièce au film Ebele. Entre autres, Bor et Zamakombo, au sein du groupe Les Amis avec les producteurs majors et tant d'autres. Nicole avait créé également un groupe. Nicole a Salakipé groupe Naye. La Congo, il y a on dit quoi de mélodie. En 2012, au siège Nango Zalaki na paroisse Saint-Raphaël. La carte, il y a groupe Oya Salaki. On dit quoi de mélodie. Oh, le lope témoigne Bacter, Bazali Awa, bah, rendre hommage. La présidente Nabango, la maman Nabango, Basali Babango, il y a moi la Nabango, pour la moi la Nabango, Nicole Toui, Elodie Badiana. Merci. elongwaki camarade na ye akomisaki artiste na ye oyo bato ebele bayebi nga na groupe ya les étoiles de Bombo.
oyo amatanga sene tokota makasi eza melodi babisanga na tv filme na ye batelefone ozokosota simo bokota Mélodie, elle était une fille très sociale. Tu vas te belé, Mélodie bien té. Elle était très sociale. Et puis, je me rappelle encore en 2012, quand on a côté un groupe né, je passais des moments de vache maigre. Oh, vraiment, pour souffrir. Ce qui Mélodie a Simba qui n'a pas de théâtre, peut-être c'est la AVC. Mélodie, comme à niveau, ce qui a la télé là-bas, il faut que la télé là-bas à mon compte. Je pense qu'on a sur la famille na pays. Même si na mafuta, bané ko lingata mo na indi. Go Mireille, ou indi be pona nini, o komo na ozo mbongo, apesina somba mafuta. Donc cette dame que vous voyez au Lelo, azana bateau, azana bateau, bamolanga ebola, mo atteint Lelo va traiter Mélodie ya kufina sida. Moi je la connais parce que azaki fille abandaki bobo makapona mutema. Soki azana problème na ye agarda yango mpo na ye moko. Stoma na ye bandaka na depuis tozalanga na ye ya neti. Lelo bango ezali mo l'artiste comédien. Mosanda est présidé par M. Massoum de Blende ou Azate Azalina Katanga. Au nom des artistes comédiens que je prends la parole, artistes comédiens regroupés au sein de l'ANPPC que dirige le président Massoum de Blende qui est en mission au Katanga depuis 3 semaines. C'est au nom de l'ANPPC que j'ai traversé le fleuve, j'ai pris l'avion pour Pointe-Noire et récupéré la dépouille de notre consoeur Mélodie Badiamant que nous pleurons aujourd'hui. C'est ce rassemblement, cette union des comédiens qui a fait que, ensemble, notre sœur revienne et soit enterrée dans Mabila Bakoponaï. C'est cette union, c'est à NPPC que je vais saluer ici. Je vais saluer cette organisation et je vais saluer les Congolais, la diaspora congolaise qui vit à Pointe-Noire, qui avait organisé des obsèques déjà à ce niveau digne. Tous les Congolais de Pointe-Noire et les artistes particulièrement de Pointe-Noire ont montré l'amour qu'ils avaient pour leur sœur. Voilà, nous commençons le gospel de Jean de Fleur. Maman a dit si on va m'apporter la liste, la liste s'il vous plaît. Nous commençons par les officiels. Nous allons inviter... Merci Olivier Lagos Bombassi. Nous invitons également l'honorable de s'apprêter, l'honorable Christelle. Voilà. Attendez. De son parti politique Union Solidarité Développement. Merci beaucoup notre Kazi qui a été toujours à côté de la famille. Voilà, nous invitons les artistes comédiens de s'apprêter. Voilà, la ligne de déposer. Jean de Fleur, notre Kazi. Pourquoi t'as été maintenant? Peut-être pas ça vient dans la ligne là. Il ne passe pas goûter là. Voilà, Nana Amelia, Maman Chérie, Michaud, Bozo, Chocolat, Baza Banana, Sundiata, Lume, Luna,
Marie-Jeanne Bololé, Maman Lomboto. Voilà, la coopération est bel et bien représentée. Ça, c'est la force d'une coopération. Ils sont venus tous rendre hommage à Ndeko Bango. Omé, Mukamba, Pepatepi, Maman Villa, Queen, félicitations. Elle fait partie du comité d'organisation. Zuma, qui nous a aidé avec le film de Mélodie. Merci. Voilà, merci beaucoup. Maman était là. Fleur Bango, elle fait également partie de l'organisation. Alain Abana. Voilà, ça c'est la grande famille. Serge Mienne, ancien du groupe Sans Souci. Tildendange. Bijou Vita. Taïe. Voilà, ça c'est la coopération. Courage, courage. Jérémy. Le Makala. Le Kissan Moulala. Maman Rida. Voilà, la coopération est représentée. Merci d'être là, navigateur. Ça c'est la coopération. Pardon? Oui. Bonjour. Mieta, Mireille. Donc ça c'est la coopération bien représentée. Sophia, plus, le bon samaritain, sa famille, Mabakala, votre business. Voilà, ça c'est la coopération pour vous ainsi que la jeune génération. Voilà, ils sont là. Voilà, la famille Sans Souci est représentée par sa fille Fallon. Merci d'être là. Bon. CGTV, ma maman, CGTV, ma papa. Michel Mayabou. CGTV.